Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Naipa na yo pananga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasango azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala komba. Komba bana Jésus. Komba ba. Tino. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina tomonye sababu. Kapena tatona monsambe na yo. Yo kabo senga nanga sabaka basale. Bana ngaida me. Como tem uma paixão com o gato. Muito emocionado na bala me malé. Não tem uma paixão com o gato. O cabana é a paixão também. Nós ali na mão na naku. Também que eu sofri mal com também. Écoutez, le dernier moment le plus douloureux, c'est d'amener les victimes à leur dernière demeure. Nous faisons tout pour que cela se fasse en ordre dans la discipline. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo azosale Zamba lolo azosale Yesu azala komba.
dernier moment le plus douloureux, c'est d'amener les victimes à leur dernière demeure. Nous faisons tout pour que cela se fasse en ordre dans la discipline. Merci beaucoup. Pourquoi me donner passion pour gâter? C'est moi si la banane malé. On ne va pas se au cabane pas si mais nazale na mongo na ndaku na meki ko sauver moko nzambe koka te pasi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo yo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azalaka kombama na Yesu kombama tiro Yesu na lingi na tanto na Yesu papa na lingi na tanto Yesu kapena tanto na bosambe na yo Yesu yoka bosenga na nga sabaka basaye yoka shishe na ngaye sabaka na ye na papa singa osabo zambe na yo na ye na kozamba na osabo zambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu bana ngaenda be unela nga Yesu bisenga senga senga na le mibi ya pesanga kabela na bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mibi ya bisenga senga senga lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu
okotanga Jésus kotikanga ite okotanga yo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yo Besa wafako Besa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Besa mukatanga lisa Besa mukatanga lisa Besa mukatanga ye Besa mukatanga Chilo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kolanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika za mazwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo za basalelanga Zambe nazobikela azazamba bosolo oyo nasakoye yende zamba libela Zambe nazoyembela azazamba bosolo oyo nasakoye yende zamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye Mama If Ipa Love is crazy Love is funny Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom Mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à oloba te na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi réponse na zwaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigné moni na nzambe ya Ozana wa sai na bomo na nga toka na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermie kobota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui kokende besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui.
fondation Sainte-Thérèse. Oui. Ce qu'on met Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici quand il y a Kubunga service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbalamo pour bien n'ingai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile, bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté, ko so to ngalo mo bimba. Il y a un JB service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengité. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins contenir les 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Et ça pas ya José Baïla. Cyber service. Et ça nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu oh. Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Kamba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Senga senga nalemi pi ya pesanga kabela nga bisenga senga
Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebika bisenga nzamba ngonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga, laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lisa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembe nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembe nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo, mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Apamboli ngai Yesu, Yesu. Yesu apamboli ngai, apamboli ngai. Chilobo. Yesu apamboli ngai. Yesu alokoti ngai apesitina o. Alokoti ngai. Aza nzambe. Yesu alokoti ngai. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wabi ba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Vous obligez. Obligé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana